Mbote ba tata, mbote ba maman, biso na bino to kutani susu na mukolo lelo. Et sali moi mikolo mingi to mona na biso mona na bino susu mingi te mais ngi olobate que l'actualité ezaki te l'actualité ezaki moi quelques aléas nde et sali que to mona na bino te. Mais lelo ndenge to bongisi masolo boko mona que juste à côté na ngai na memel bino invité ngana ye to discuter makambo etali politique actuelle. Vous voyez bien que sikoyo na gouvernement ils ont grouillé équipe gouvernementale Samade et Bimi Yangwalande sikoyo toza na kati ya chaleur ya ba info wana na évolution ya makambo ba poids lourd ba koti entre ngai na invité on a représenté bino tout à l'heure nde to robeta masolo na pe to robeta masolo lisusu ya démocratie oyo ezoko sala biso pe moi ezoko bulunganisa biso mitu de temps à autre ezopesa biso moi passe alors toyebi na ndenge makambo et tambolaka elongo pe na invité nanga loko solo la makambo oyo etali démocratie na poto ba option to attitude nini biso ba congolais et sengeli to adopter parce que toyebi que to komi sikoyo la proie et ba projecteur nyonso ya mokili etali biso pona tina ya marche na o etali mboka na biso superficie ressources et tout nyonso wana ekoti na minoko ba voisin pas plus tard qu'hier bokoye ba que Union européenne Amnesty International a mis rapport moko atangi ba pays oyo baza ko respecter ba droits de l'homme et puis ba instance o likolo baza occupé na bango baza occupé ba dossier wana te bazo landela kaka makambu ya Ukraine. Il y a un balobi, observateur balobi qu'il y a 2 poids 2 mesures. Comment est-ce que ça peut se passer comme ça du moment où makambu les cas par exemple en France, Amnesty Azolo Belate ainsi de suite, bazo ça même allusion à makambu société car donc tout le dossier wana oeza plus important. Alors sans plus tarder, invité nangai yewana tosi to mokutani naye comme naye Monsieur Steve, pour le reste, il y a information, il y a présentation, Yemoko à Kolobanabino. Monsieur Steve, bonjour. Bonjour, Ndeko journaliste. Et pratiquement bonsoir aussi, parce que tout ce commis le soir, mais le quoi tout le monde a noté, na tongo, na pourquoi le sous bonjour, et bonsoir. Merci, bonsoir également à vous. Na Sepeli, Kokabola Plateau, Nayo Lelo, il y a Congo, Zaire Congo Chanel. Effectivement. Ezali Sengo Makasi na initiative aujourd'hui na koki kotombela yo kaka mokakoswa okende liboso osala ya minene ndenge ba oyo babanda liboso na yo pe basala. Merci beaucoup. Et tozan bobangi te tobi que de temps à autre va soutien na bino pe ezali important pour que quand même na en synergie na dynamique oyo komi lelo na mboka oyo ezo senga ba tête ba vanda ensemble ba se réunir ba meka ko bimisa au moins moi ignorance les appels na muto ba congolais moni ndenge ni na muto ba congolais moi endormissement eza moi mingi tout à fait ozali na raison ya koloba ozali koloba wana ba congolais ba congomani tozali plus endormi na ba oyo bazali ko dominer biso o tozali ko benga ba plus fort entre autres ba homme politique et tozali plus influencé na bango surtout biso ba jeune oyo bango balobaka yango biso to salaka oyo bango basengaka yango biso to salaka vraiment ezali attitude moko oyo esengeli na biso ko bimakati na yango po ete mboka ya Kongo kende liboso. Merci beaucoup Toyoki donc il est azali parmi donc adhérera déjà na vision donc aza parmi ba oyo nyonso balingi komona mboka oyo bima na marasme na wezali. Vous savez le marasme politique, le marasme économique, donc le marasme même social na mboka na biso. Et tout ça commence à nous piquer, ça nous pique à telle enseigne que tout l'amour qui te le dit non quand même tout le bana ba congolais to atteindre ta moi couche moko pour atomeka ko changer ba habitude to bizarre na biso. Alors Monsieur Steve, on dit que depuis 2019, hein, oui. Président Félix Antoine Tshisekedi a prêté serment. Oui. Les choses marchent comment?
Bon, en tout cas, pour être sincère, depuis son accession au pouvoir le 24 janvier 2019, Kino Lelo, Ezali n'a pas promesse de campagne au Yassala. Ok. Azali na état où il y a coûté la Kimboka, na ba caractéristique na nyonso. En tout cas, pour nous la sincère, na koloba été Mboka Ezali kotambola malamuté. Mboka Ezali kotambola malamuté. Et na ko senga été au cours de l'émission oyo o Ezali blé, na lo bezali blé, o Ezali rouge, na lo bezali rouge. Bon, tu as vu que depuis l'époque wana, ou après exactement, espoir pèse qui vraiment mingi. Yo monité que et susciter venu na un pouvoir, toi arrivé na un pouvoir et susciter qui beaucoup d'espoir. Lelo espoir wana ezan etanike wa. Absolument. Oyebi ke azali homme politique ou abimi na ndako babengi DPS ou bundi bitumba pendant 38 ans na Congo. Susciter qui espoir surtout où ta Kondo Etienne Tshisekedi azali tata na biologique. Alors congolais azalaki na espoir était kobima na kati ya nzala, kobima na kati ya minyoko ya mboka ya Congo ezalaki obele na nzela ya IDPS. Contrairement à autres azali ko vivre lelo asali déjà 4 ans. Il y a eu beaucoup de promesses au ya salaki, on a obenga ba promesse à campagne et en tout cas vraiment jusqu'à présent espoir wana et komi ko poussa na mosika na baimboka ya Congo. Donc sikoyo olobi moi espoir et ça ko poussa na to et ça ko poussa na te. En fait espoir ezali mosika batu ba komi désespéré ozali olali olamuki ozalaki na koli qui a été okomona taux ya dollar na marché et c'est stabilisé au komona social ya ba congolais ko bongwana au komona ba congolais ko zwa mai lotiliki kasi tozali komona été ezali ko s'empirer ezali ko beba koleka ndenge ezalaki na tango ya kala. Ah ndenge on a eu expliqué le dit que espoir ezali ko poussa poussa na pembeni ya batu to ezako kima pembeni ya kozala clair c'est-à-dire bato bazaki na espoir et kimi mosika na batu oyo aye a ko apporter changement na oyo ba congolais bazali kozela contrairement na autres azali komona moto azali kolikia azali na pasi ya kolikia lelo bato bakomi ko préférer na zonga na ngai na désert ki na kinde na Kana. Dans le désert, na Égypte plutôt, tous allez konyo kama, mais tous allez qui kolia, tous allez qui komela, moi ezalaki, mais toluka ki Kana, mais Kana yango ezali komona na te, mais tous allez tendre vers fin ya quinquennat na e, eliki ya ezali kopoussa na mosika na biso, tous allez koyeba te na bangonga o etikali, est-ce que changement ekoki ko salema, est-ce que changement ekoki koya, nzambe nde mutayebi. Donc, boyoki désespoir, to désarroi, yandeko Steve. Donc, tu n'as pas de précision entre Kolobandeng et Alobaki que espoir et ça repousse. Est-ce que espoir et pousse ni pemben ya batu to et kimi mosika na batu. Boyoki yé. Donc, à faire allusion à espoir au kimi. C'est-à-dire que, en tout cas, depuis cette époque, rien ne va. L'eau, l'électricité, l'alimentation, santé, éducation. Donc, bref, social union, c'est ça par terre, apparemment. Absolument. Social, vraiment, ils allaient catastrophique. Situation sociale, vraiment, ils allaient à kolobelate. Et comme à niveau où la mouki na tongo, où yébite, na kolia nini, na komela nini, tokozala na courant, tokozala na mai, tokola la malamu te. Vraiment, bref, en tout cas, situation sociale est comme vraiment calamiteuse. Calamiteuse. Donc, peuple a perdre espoir naïe. O yazalaki nango kolikia na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, so yazalaki ke ngai ndena loba ke makambo nyonso ndeko lobi siko boloba peut-être nazo exagérer mais boyoki que yépe bana ba explication naïe situation ya Congo est comme calamiteuse. Bino batu bolanda biso tango susu na libanda ya mboka. Tango nalobaka toujours so za na ndeko azana Afrique azoloba no awa difficulté awa tozangi ata moi 20 tozangi 10 boka sa te ke bazokosa bani ba mbete bino po ba succès bino ka mbongo soki bozaki na Afrique boya kotala situation ndenge azoloba situation calamiteuse o ezali awa
je suppose que dans tango mutasengi au $20 au pèse à 30 ou 50 parce que au boza na idée ya makambozo les kasusu a na Congo te. Soit aux par exemple la situation en transport dès que Steve récemment tout balasa qui ba image moko boye recevait moko pas plus loin qu'ici à Betami. Ça dit que tactique est comme ici ko ndenge ni. Na éviter ce ko si ça maloba. Oui, tactique est comme boy. Oye ko belela par exemple nzela mai pompage nzela mai. Batunio eza combien? So ba yoki kaka prix au fixé ba salika net ba kota ba récupérer yo receveur parce que vous allez des poids facile pour la bango ba beti. Siko wana to lo banini. Est-ce que ba receveur wana bazo sala mala to population azo sala mabe? Au moins ici ko contraste to eza na kati wana. Na koki koloba ezali absence ya autorité à l'état. Pona nini? En ce qui concerne transport, na mboka ezali na l'état nde mutu a régilaka makambo etali transport. Ndenge tozali na ville ya Kinshasa, donc ezali ministre provincial ya transport ya ville ya Kinshasa. Et likambo uti kolobela ezali likambo nga na mona yango ndenge salima ezalaka ba étudiant ya ISP Gombe, bazalaki en plein boulevard du 30 juin causé la transport pour na kokende vers magasin ba msusu pompage ainsi de suite. Alors il s'est fait que ba transporteur bazalaki kosala demi-terrain. D'accord. Et au plus loin il y a komatisa transport course où il y a 1000 francs batie 1500 où il y a 1500 il y a 500 batie 1000 francs na yango ba étudiant ba se soulevaki nde babeta receveur wana. OK. Pona nini nalobi absence ya autorité à l'état. Tangu l'état azali incapable ya ko réguler secteur wana ya transport et que chauffeur receveur azali na makoki ya kosala nyonso o ya lingi na ngunga o ya lingi et ko créer kaka ba incident o toza ko mona wana parce que à chaque fois carburant prix ya carburant na station eza ko mata ezali ko entraîner du coup augmentation ya course na nini na ba 207 ba taxi ainsi de suite. Et l'état de mutufa zala prudent à chaque fois qu'ils ont la situation ya bongo ayeba ndenge nini ako maîtriser ba situation ya ndenge wana. Ce qui l'état avant di na yemiwe et que ba transporteur ba moni que to sombi carburant na plus cher ako lukape a gagner parce que ya bimi a gagner mbongo. Et loko ya bimeli na nzela yango wana pour a gagner mbongo. Et que ya sombi carburant cher na station akoluka a se comporter nenga se comporter ki wana. Or na ba moment ya bongo l'état à travers gouvernorat na ministère na ya transport bakozwa mikano soit ya ko négocier koyeba ndenge nini bako encadrer secteur ya transport pour to connaître ba dérapage ya modèle wana. Mais ça mena ki pendenge wana ba l'état akutana ki na bango na association na bango ba transporteur baza comme ba koma so na ba association belé. Il semble qu'il y a réuni ça qui ba leader ya ba association wana. Ah oui, mais ba meka ko trouver quand même une solution mais bango ba boudé ngo ti lelo ils n'en font qu'à leur tête. Mais ba ko boudé effectivement coûte ya carburant banda emati etikali bongo. Et bango d'après bango ba propriétaire ya ba véhicule ba matisaka au même moment carburé mati ba ko matisa pe. Mais baninga bango ba chauffeur osu ba lobi ke kuo ba matisi wana muke ils ont même calculable le nombre de clients au bango ba ko transporter le mois té. Absolument, absolument. Eza pe elo musu toko évoquer là-dessus ezali problème ya conscience parce que au mona ba lobaka moto anyoko la congolais ezaka ayemo congolais. Ils ont un mot congolais. Bango batalaka plus ou ezali par na bango parce que batala pe souffrance ya population parce que baluka ba occasion bon pour profiter na yango. OK. Baluka ba occasion bon pour profiter na yango. C'est comme ça que l'état est à la prudent azala na vision ya komona déjà musika était oyo eza ko salema et ki komema ba incident ya malamu te na mboka. Bon, Bolandi bino moko ndenge de Steve, bien que analyse na ezali très mitigée, mais vous allez vous rendre compte de ce dossier-là. Alors, moni grande sociale et mataki mingi.
Absolument. Grogne sociale, makele na ma président, juste à ce que, bien, pour côté lié, mais tout le monde que situation est peut tungi moi mingi. Mais sur la zone peut côté sur le plan social, quand même il a été à l'écoute. Les lots tout le monde que le gouvernement Sama 2 et Bimi. Bah entrée il y a grosse pointure et ça l'est mis. Par exemple, moi namboka Jean-Pierre Bemba auto et bisonyo soto ça la commentaire na anté ba détail Vital Kamerhe Mbusa Nyamwisi na OEP a continué na politique sika kabulo mwana kabulo wa yebi to yebi bien avec journaliste sport oui na makambo sport bango nyos ba koti. Est-ce que au moni nomination na ndenge nini, est-ce que changement ezali sur le plan tant sur le plan de la défense du territoire, sur le plan social, sur le plan y a gestion, il y a groupes armés, multiples groupes armés pour battre bazo Bamboussa Nyamwisi entre autres à yebi moi gestion un groupe secteur wana na moi na kabulo vous croyez vraiment que c'est la solution ou c'est encore une rêverie de l'ensemble du peuple congolais? Bon, nakoki koloba boye en ce qui concerne réaménagement et gouvernement Outiko Salima. OK. Tomoni ba poids lourd ba koti Jean-Pierre Bemba na défense, Vital Kamerhe na économie, François Kabulo na sport et puis Mbusa Nyamwisi na intégrité régionale, quelque chose comme ça. Alors Jean-Pierre Bemba pour na kolobela surtout azali ancien seigneur de guerre. Jean-Pierre Bemba a sali rébellion. Jean-Pierre Bemba a réglé le conflit ethnique na Est Kuna. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment la maîtrise, l'expérience en matière de la guerre. Nakoki koloba te ke ndenge a koti ezali la poudre aux yeux, to pobako sa population ainsi de suite. Mais mokonzi ya mboka atali ete ezali koloboma tongo midi pokwa na munoko ya ba politiciens, société civile, église ainsi de suite que mboka eza kotambola malamu te, surtout en ce qui concerne la sécurité. Amoni était Jean-Pierre Bemba azali na expérience en matière de la guerre a confié responsabilité wana ya défense et surtout azali ministère régalien ba pesa kayango na n'importe qui te. Et nous espérons qu'avec Bemba à cause de la conscience ya kotia liboso mboka ya Congo au premier plan, ya kotia sécurité ya ba imboka ya Est liboso pour être kimia ezonga na coin ya République démocratique du Congo à tout moment. Oui, Nazali donc, sérieux. Sûr et certain. Nazali sérieux. Arrivé à Bemba, donc il y a un changement. Nazali koki kolobate ke akobeta baton magique sécurité et kotina Est non. Par rapport à moto, il y a le lenge na ya kosalela en matière de défense. Nazali na espoir que Bemba a quoi apporter en plus. Peut-être que ça na 100%, peut-être à 80%, tokoki ko susciter espoir na sécurité ya baimboka o bavandi na Est. Et au Golanda tango ba nomeye même bango moko ba o bavanda kuna o bavivaka guerre tongo midi pourquoi et salaki bango esengo makasi. Et ça là qui bango esengo makasi ya koyoka que Jean-Pierre Bemba azali nommé comme VPM en charge de la défense. Et nous espérons que notre expérience n'a vraiment à quoi apporter en plus. Donc Bolandi moi namboka Steve ndenge alobi Steve Kabaseri Bilinga le quattro ndenge o mibenga kaisa bongo. Ah voilà, c'est ça. Donc Bolandi ndenge alobi azali optimiste. Il est ngai na bomba raté. Nazalaka na moi pessimisme nanga muke et servaka ngai na rester en éveil sur une situation. Moi pessimisme nanga et ça là que misu nanga etikala ouvert. Yango mo nazalaka moi pessimiste na makambo sus mais ye azali ouvert et optimiste. Donc tout monde que le qu'on na est va reconnaître que mutuana kuko apporter quelque chose face à un problème aux hommes biso. Donnons-lui une chance et voyons ce que sera capable Jean-Pierre Bemba. Et le bon en ce qui concerne Jean-Pierre Bemba,
eloko ba congolais ba koyeba likambo ya guerre ezali likambo ya président de la république yé mon côté ezali likambo ya gouvernement te ezali likambo ya ba congolais nyonso mutu na mutu azali na part ya responsabilité na ye mutu na mutu azali na part ya justement basiaka mutu po bayebi mutu yende yebi ko orienter absolument ya ko pesa impulsion a couper sa impulsion gouvernement il faut disponibiliser ba moyens politiques ya défense ou et permettre RDC à remporter guerre oyo et oumeli tango molai. Bon, pour moi mboka Jean-Pierre Bemba, to pesi moi mbote muke to l'équipe. To comme na problème ya Vital Kamerhe, oui que Vital Kamerhe lelo problème na yeza makasi parce que moi passé récent ya yewana eza ko continuer ko hein ko tie molili na donc moi bilamba pembe alataki na date ya prestation de serment Isaki le 19 janvier 2019 oui. Alors qui quand même moins là-bas mais tout le monde dit qu'au cours de quelques années tant abandi ko sala comme directeur du cabinet la maison qui sous mafutambila et les gens se disent ah bah kabele sous poste on a est-ce que ça pona koluka sous asala sous bikila kilandinga sala qui on a tête ezali loko nini finalement. Bon, en fait... Est-ce que quand yende azali, to yende mutaza capable de ça, loko wana te comprendre te? Eloko toko ko retenir awa ezali composition du gouvernement et ça les makana ba combine politique. D'accord. Jean-Pierre Vital Kamerhe plutôt a continué le gouvernement au nom il y a UNC. Parce que c'est lui le patron, il y a UNC. D'accord. Ministre de l'économie, VPM, avec des objectifs précis, il y a quoi apporter des solutions dans la grande sociale où vous allez vivre. Azali rattrapé dans passé récent, où Salimaki, mais j'aimerais vraiment tout ce un peu légaliste. Légaliste? Oui. J'espère qu'on a au conception d'un débat juriste. Non. Personnellement, je ne suis pas juriste, mais la lingui un peu légal. Tous à la droit ou tous à la juste, oui. Tous à la part de choses. Tant nous avons la légaliste parce que ils allaient qui procès judiciaire, ok? Nous avons un procès politico-judiciaire. Absolument, nous avons Vital Kamerhe condamné na premier ressort. D'accord. Pour détournement. Mais natala procès wana ekobanda na ebandeli kino na suka namuna esika nini te ezala ministère public to cour a présenté ba élément ya ba preuve o ekokaki kola ki ça a été Vital Kamerhe aibaki. Je ne dis pas que aibaki to aibaki te. Mais je parle selon les faits. Bakei n'a appel, Vital Kamerhe a quitté. Mais je me rappelle, il y a eu un entrepreneur au nom de Jamal. Jamal, Ozwa Kimbongo, oui, Nazwa Kimbongo. Osombaki Biloko, oui, na Sombaki Biloko. Biloko ezali wapi, ezali entreposé na ba différents ports au ya Tangaki. Est-ce que Biloko wana ezali réellement? Oui, ezali. Certainement, ils allaient blessure, ils allaient dans le thème congolais, mais ils allaient vraiment mal à l'aise, mieux placé à Koulouba était Vital Kamerhe à Ibaki. Mais ce qui m'intéresse moi personnellement, ils allaient intelligence, il y a la personne de Vital Kamerhe. Ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. Il y a Vital Kamerhe. Il fut un conseiller dans le ministère de l'économie à l'époque. Non, pas seulement cela, et donc à Sali-moi parcours, il y a Ebele Namboka. Peut-être wana ebimi na miso ya bato que Vital Kamerhe ayibaki, mais oyo bato bazako yiba oyo yebani te. Ils appellent Ebele. Ebele. Il y a somo kutu. Il y a somo koleka wana. Soki ba présenta ki biso ba élément probant que Vital Kamerhe pièce contre pièce. Voilà. Des éléments probants. Alors, Nazali mal à l'aise, tout mieux placé, il y a Vital Kamerhe à Ibaki. Ce qui est important, si portefeuille wana
au etali économie ya mboka totala na ngonga oyo etikali comment est-ce qu'il ko apporter en plus comment est-ce qu'il ko redresser économie na biso bien que le temps est insuffisant topé ça bango chance basala mosala et à la fin on va les juger. Boyo kibino moko to meki koloba moi tache d'huile oyo et entaché et lamba ya Vital Kamerhe. Mais bon moni que Steve atikali un objectif aza koloba que malgré ça et on a ébipé que c'est moko boye moi ba autorité moko boye ecclésiastique pe ba ki ba mona ki président ba solo la ki na un problème wana. Bah oui c'est vrai que to yebi asala ki moi ba mbeba mais na genre ya mutu wana na makambo ya yebi aza muta otika na prison parce que la République a besoin de lui. C'est ça. Aujourd'hui c'est prouvé hein. C'est ça. République ezali na posa ya bato ya bwanya. Ezali na posa ya bato ya mayele. Ezali na posa ya moto nyonso. Et moi je pense que une intelligence comme Vital Kamerhe les rejeter comme ça par rapport à l'allégation où il salema qui a détournement où ngai nazali incapable ya ko prouver yango na moni vraiment ma bête ya ko mona ndenge ba confier portefeuille wana ngana la ko tala la personne ce qu'il peut apporter au Congo ce qu'il peut apporter na économie ya Congo na moi laps de temps oyo et tikali c'est ce qui est vraiment important pour moi. Donc, bien Bozolanda, Steve reste sur sa position. Topé, c'est quand même moins chance. C'est vrai, tu as passé mon comboyer, les a tumultueux, mais quand même, avec le temps, vous pouvez. Mais c'est long. Rumeur, il semble que dans l'économie, est-ce qu'on a évité ce que c'est solo? Bon, on peut se dire même sur la rumeur que comme le ministère de l'économie, semble-t-il, mais est-ce que c'est possible? En tout cas, nazali na information raté. Nazali na information raté. Na kozala vraiment un peu réservé. Ya koloba likambo na monité ou na yokité. En tout cas, vraiment, je préfère me réserver quant à ça. Bon, vous voyez bien que awa rumeur ou pas, to lobara quand même parce que peut ça une occasion. To kota na commentaire. C'est-à-dire que mutoko Vital Kamerhe, ce qu'a commis par exemple une économie, ata ce que ça projet, ata ça rumeur, ata ça faux. Ce qui vous avez des projets qui sont beaucoup makuna, tant beaucoup makuna beaucoup là, eh bien sachez que vous payez des makasi. Beaucoup payez makasi tellement que à travailler bien les sources, bien bâti beaucoup lié le lobby pour bêter ma beaucoup. En tout cas personnellement, sans aucun sentiment, moi dans beaucoup Vital Kamerhe, le Congo a encore besoin de ses têtes. C'est-à-dire qu'on peut tout dire de lui. On peut dire que Aza Rwandais, Aza ceci, Aza Burundais, Aza ceci, mais tolo bakanaka émission o nini patriotisme et cimentaka nationalisme en fin de compte, ce qui veut dire que na bazwa un certain Mwanga Chuchu toko tapé na dossier na kala mingi te pour to kino chuter na un certain Mwanga Chuchu o aza congolais reconnu awa même motema neza na Rwanda na Vital Kamerhe o aza Burundi aza pe awa même motema neza na Congo. Je pense qu'il faut prendre un Vital Kamerhe. C'est ça. C'est ça justement le nationalisme. Où est ça là que va reconnaître mon toit étranger ou pas, ou d'ailleurs quand tu débat en exaté, va reconnaître parmi les nationaux en bouc et locaux et tous en ont besoin. Bande qu'on a mis au Rwanda, tous arabes na bangote. Tout le bara toujours. Si et seulement si tous les Tutsis qui habitent le Congo avait du ressenti, un sentiment de nationalisme ou d'attachement pour le Congo, il n'aurait aucun problème ici même à se faire élire. Mais et là on est au centre pas bango, monter bango ils allaient ailleurs, autre que le Congo, monter bango ils allaient attaché à la mère patrie, c'est-à-dire le Rwanda. Et c'est ce qui n'arrange pas les Congolais, c'est ça donc les défauts. Donc tout à l'heure Toloba qui paye tout Koloba Tangi Kombo ya député national wana obige bakanga qui est Edouard Mwanga Chouchou. Pas plus tard que hier, déjà ba Sambisi na moni dossier est avancé, na moni balobi je crois semaine prochaine les procéder oui, procéder na ouverture ya coffre-fort au c'est ça qui parmi biloko na ye. C'est ça. D'ailleurs toko Telemamouké Botala
dossier oyo ya makambo oyo ba reprocher Edouard Mwanga Chuchu. Oui, bandeko awa tozomona eza ba munition mususu population tikokanga epa ya honorable Rwandais Mwanga Chuchu ozomona photo na yetu tiango wana oyo arati teni ya ba prisonnier congolais. Donc awa tozana kati ya concession na ye awa tozana kati ya concession na ye ndenge ba armes ezobima na kati ya Nord province ya Nord Kivu. Vraiment na ndenge bozoko mona territoire Masisi ndenge bozomona ba armes ezoko bima. Biloko bozomona ba jena bazobimisa tala ba boîte ya ba ar ya ba masas omoni biloko ba Rwandais bazoko préparer Corneille Nangaa na monsieur Kabila ndiye mutu anomaye comme député national azana kati ya Assemblée nationale na Kinshasa. Tango tumanda ko ebisa Mbosso dénoncer ba amina yo ebisa biso azana nani na nani Mbosso bandai ko banga ko dénoncer. Alors nzoka nde Mbosso yebaka bango. Mais les lopiso population biso moko touti ko découvrir biloko ya sala monenge ba munition ezoko bima bon mona saki obozo mona saki ya bande rouge oyo eza ba munition na ba munition ezoko bima biloko nyoso oyo eza biloko ya ba terroriste rwandais soit-disant M23 pona ko biso ya congolais yango tozoko yebisa gouvernement congolais chaque jour babino bozo kubanga Rwanda bozo kubanga communauté internationale bozo lobake non oh ceux qui bolobi ce sont des Rwandais ce sont des ennemis de la République donc bomoni wa magazine bomoni wa roquette là c'est roquette donc makambu nyoso oyo gouvernement congolais faut tozo bato oyo bazokozala pour encourager pour na ko dénoncer na ko loba makambu oyo za polele mais nous remercions Dieu parce que makambu tout ekomi ko yeba na qui est l'ennemi du Congo tala ba AK47 bomoni ba aka yango wana ba Rwandais bazoko se préparer ba concession na bango nyonso même à Kinshasa je vous mets au défi bokende pa ya Nyarugabo bokende pa nani ya oyo nani Gisaro Muhoza ministre de l'Infrastructure bokende pa ya Zarias Ruberwa bokukuta biloko ya boye biso to yebani na bato oyo très bien mais comme vous êtes distrait vous êtes là vous êtes amateurs nous sommes dirigés par des amateurs nous sommes dirigés par des commerçants les gens qui ne sont pas prêts de se sacrifier pour leur pays yango bozoko mona ba Nyarwanda bazo sala oyo balingi je na komi kotala ke non peut-être bazala biloko muso parce que to yebi bango bien mais bato oyo bazoko se préparer du jour au jour jour et nuit pour na attaquer République démocratique du Congo et ceux qui sont Congo to kofungola miso te bande ko nangai boy baketo kokende rester tala ndenge ba armement zawana ba Rwanda va se préparer déjà pour na attaquer Congo donc ezelo komoko esengeli ngana yo ndeto fungola miso totala koma to koki ko libérer mboka na biso parce que Congo eza biso eza ngana yo soki totikeli ba paya bazwa mboka la voix de Kivu biso kotika ngote la voix de Kivu la voix de ça va toujours au service du peuple tout ça toujours au service du peuple. Voilà to landi dossier wana bino mo bomoni de Steve omoni ndenge baza ko chumula ko bimisa ba chumoli donc cache d'armes ils ont ko se retrouver na ba concession na ye ba armes bimi bima bien que ya lobby ya zalaki plutôt na détention ya pistolet na munition nango sur nini autorisation et autorité moko boy mais o ebimi wana ezakaka pistolet na munition te parce que so mutazana arme pour la défense na munition eza problème mingi te mais arme lourd arme de guerre o ebimi na résidence na yo ça ne s'explique pas. Ndeko journaliste toko se rappeler une fois na hémicycle Assemblée nationale ndeko président de l'Assemblée nationale Mbosso Kodiampwanga aloba na ba député à Est vous les députés de l'Est quittez les groupes armés tant on surtout tokoki kozala na mémoire courte ya kobosa na makambo ya lobaka mais ezali juste ba effet ya oyo ya lobaka ezali ko se manifester Edouard Mwanga Chuchu na ba oyo ba yebi ete tango mosusu azali pe ancien rebelle. OK. Azali ancien rebelle. Azali membre ya CNDP to yebi évolution nango eboti M23, M23-2 ainsi de suite. Edouard Mwanga Chuchu ba retrouver ba arme na ndaku na ye na Nord Kivu. Du coup ba eko perquisitionner ndaku na ye awa na Kinshasa bakuti pe minduki ba matériel ya ndenge na ndenge ba caméra sophistiquée ainsi de suite to yebité asala kana nini ye mokonde ayebi
Mais lobby nalandi procès où il est kaki lobby devant cour militaire, Edouard Mwanga Chouchou a reconnaître que azalaka na munduki obe semoko pour la sécurité na ye. Azwa autorisation et pas nani ya ancien ministre moko ya intérieur ou na kotanga kombote to occupé kotanga kombo et Mouyej, voilà, Richard Mouyej nde apesaka ye autorisation ya kozala na mundu ki pour la sécurité na ye parce que na ki plus loin ye apesaki autorisation ya ko sala ko organiser une armée ya ye moko. C'est ce qui m'a tiqué. Après si ce qui autorisation ya ko organiser armée na ye moko. Un individu. En fait, tant où il a réclamé auprès du ministre intérieur, il y a Tangouana, Richard Mouyej, que Azalaki na insécurité. Richard Mouyej a sengaki akoma. Akome la ministère d'une manière officielle, ba autorisa kaye Azala na mundu ki moko pour la sécurité na ye. Là, d'après lui, Edouard Mwanga Chouchou, nde oya lobi. Mais tokoze la procès ezali kokende parce que procès ko salema je crois na mois d'avril le 4 tokoye ba continuité na ndenge kozala jusqu'à ce que ekosila mais eloko nazali ko craindre peut-être que azala ye mon côté ezala chaîne ya batu ebele oko remarquer que ce ne sont que les députés ya est nde bazala na mbongo ebele mbongo wana bazwa ngo wapi ezali na basaka pe babilanga na bango banini baza pe arrête avec ça bilanga c'est pas tout le monde qui wa sala ka bilanga bilanga na ba Congo ezalaka bilanga na bandu pesa baebi horizon de vente baebi toyebi ba rapport ebele et salema ba rapport et salema na Nations Unies rapport mapping toyebi comment est-ce que guerre ya est ezali ko alimenter ba santé financière ya ba congolais ebele. Toyebi yango. Pourquoi guerre wana eutaka libanda et yaka kokota na Congo à travers ba congolais? Parce que ba yebi ke ba kongomani ba comprendre que ezali nzela o ba koko s'enrichir facilement. C'est guerre wana ezali kaka Rwanda te ezali na ba congolais o bazali na kati ba intermédiaire o basala ka guerre wana ba rapport ezali yango nde ezali ko sala ete lelo bazala na ba mbongo bazala na mituka batonga bandaku pourquoi pas ba député mususu kaka ya kuna. Donc problème yango wana et justice ezako sa musala nango jusqu'à preuve du contraire Edouard Mwanga Chouchou azali ko jouir na présomption d'innocence tozela jusqu'à ce que cour ako statuer poto ye ba culpabilité na ye azali coupable ou non coupable. Voilà un peu. Voilà, mon dossier yango ezo ko continuer to côte pena yango sumaka c'était parce qu'ils ont landé là. Pas plus tard que hier, il aurait fallu que tout aux alakuna mais obligation que je pense que le 4 avril nengezo ya le co les a programmés ils ont une audience publique. To komeka côte pena to yeba makamu nini et ko le kasi tout ba refungola coffre fort wana total sur les animés mais attention et gros appel ba bo fungol pe bo exploser est-ce que ba benga ba expert pour fungola coffre wana tout est possible hein cour azali na ba technique na ye ya ko utiliser au komona ba témoignage bazali ko ba été justice militaire na Congo ezali un peu mieux basala ka musala mieux par rapport à justice mususu na mboka Congo to espérer que bazali na ba tactique na bango mais les Congolais tous le même ils sont tous toujours des Congolais. Ba résultat par rapport ya ba justice wana o justice militaire soka sali musala na ye finalité na yango na justice civile soka sali musala na yango finalité na yango bazali ko comparer ko ba été justice militaire et sala musala malamu to espérer total ndenge ko salima mais Mwanga Chouchou azali inculpé pour la insurrection
ya population à est, groupes armés, mobiliser bango, financer bango, ainsi de suite. Si ko ya koye ba mbongo ya financer ba M23 azwaka yango wapi et utaka obe na banzela o bango ba yebi ezo uta libanda na ba o ba pesaka bango, voire même communauté internationale azali complice na ba biloko elekaka na Congo malgré na moi ba koloba makambo susu na butu ba koloba makambo susu. Mais espérons que justice a rosala musala na malamu to koyeba résultat na yango na suka. Bon voilà, tu as épuisé presque ma matière nyonso ya ba nini ou ya sujet au nyonso préparé qui to se peli ndengo yaki, mais tu n'as quand même que si ça na momoko muke ozomona ndenge nini démocratie au mindele ba linga ki biso to ça la démocratie, est-ce que ils qui vraiment luxe to ils qui apanage na biso bato mwindu te muna mwa mulombango pe mukuse mukepo ba sali biso déjà moi tango la démocratie à l'occidental. Pour nga na mona ka démocratie a porté iloko moko ya malamu na Congo te. Au nom de la démocratie, il faut organiser les élections. Quand il y a des élections, na Soukalango, ce sont des morts. C'est la démocratie. Au nom de la démocratie, au Koyiba, Bakangio est commis au droit de l'homme. C'est la démocratie. Donc, pour moi, la démocratie n'a rien apporté. Il y a spécial dans Mboka Nabiso. Par contre, démocratie, et koki koyata Mboka ici est vandi. Et vandi sami. Batuba commis na conscience. Ou simplement comme ça, une démocratie à la nous. C'est ça. C'est à la congolaise, voilà. Mais à la congolaise, il peut y avoir et à manger parce que mais déjà, Congolais à ça, baby. Congolais à ça, baby. Tant musée ayaki, Ameka qui instauré dictature na ndenge na ye. Moi fimbu, osali moi mabe, batio kuna, bato ba komaki kobanga, mutu nyonso akomaki na conscience. Mais wana abimaki lokwa moi guide éclairé moko boyebi bien isika suka ki ezo simbate parce que à ça qui appelle sous na moi dictature ya époque à Mobutu. Nalobi na yo logique ya musée elingaki komisa biso musika. C'est pourquoi les occidentaux ba kolinga kaka ba brandir biso démocratie, droit de l'homme pour boza la limiter. Pour beaucoup de sauter. Et tant que tu continues dans la logique wana, en tout cas je vous assure tu stagner toujours dans Mboka na biso. Voilà, boyoki mwana mboka Steve Kabasele bilenga ndenge a chuté. Soka démocratie à l'européenne. Tu stagner. Moi ni écoute abimisi moko makasi ngana abimisi yango te pour abimisa ka ba mot français maman moko abimisa ka ngalobi yo musana ko abimisa ka ba mot français mais finalement émission za na lingala te za na français ngalobi bon eza bilingue pour ceux qui mo eza na lingala te to completa kango na moi français alobi to ko stagner c'est-à-dire to ko telema isika moko ngate mona lobi na senti que ndeko Steve oza na moi ba makambo ebele ya koloba na si prochainement tokozonga lisusu pour to aborder pe ba sujet mosusu soko lingi tokozala disponible ya ko aborder ba sujet ebele tokozala soki bobengi biso na ngongana soki bobenga biso tokoya pour na ko répondre. Voilà, merci beaucoup topesi merci mingi na équipe technique oyo basungi biso topesi pe merci mingi na ndeko Steve Kabasele oyo a partagé moment na biso moi réflexion de temps à autre fois ya kaboepo to kabolaka na bana mboka to ebake ba congolais pe oyo ya idée ya malamu ba bandi ko bota bandi ko ya biso pe photo sale effort ya ko tindika ma idée ya mabe nyonso ya ko mela masanga ko vandela ko ba film nigérien bandi ko lekisa tango pamba to bois que on peut mener siko to ko ba congolais ya réflexion. Merci Nabino Banso Bolanda Kibiso. Chaîne Nabino Boyebi Ezali. Vous continuez à s'abonner. Vous continuez à partager. Vous continuez à aimer et que ça la que chaîne Nabino et que Liboso pe tozwa ba idée nindenge nini ya ko tombola ekolo Congo to lembi ko zaranase to na se a sapato ya baninga nyonso. Merci Pembo Tenabino to kutani mbalasima.